basista na bango ko imite ye bamita na bango batumbu baimita na bango pe bashosi pona bote Johnny Sima bazokoka te ko imite ye nzambe na ngai ya wasala aza vraiment chile mobali ya boye vraiment azalande wapio nzamba linga josala ye iranium aweli sabima moto anga mawa asobo mamokila nsambe sotorisation Johnny Sima wa yetilangi achile Andre Mobidi achile te wamu achile Mbote na bande konyoso obo sepela na chance nzasi mosa lekinta banagula fia mama fia catalogue mon kwanzi nziba mona ngote en tout cas ebela bambote na bande konyoso tout obo zwa temps pe bozwa temps ya ko s'abonner na Vérité Universelle TV quand ndenge mosa lekinta banagwa lo ba ke non Vérité Universelle TV on est makambo donc eloko moko ya ko bata mezate ya nkuku eza na mposa jamais ya mposa kenda na nkuku kaka ya nkuku nde yaka na mposa merci na ye moko boss de boss mokusa talo John Sima onde babi yende makambu merci na la patronne babi mama Micheline yende makambu merci lisusu na le grand caméraman Oazaki bongo na Sima ya caméra Eric monstre yende makambu merci na bande konyoso lelo tozomi bongo na oya bino boyebi pe oya bino bolingaka bongo abengami na kombo ya prophète ngefa boyebi pa na ye vérité na vérité le quoi biso toza na Vérité Universelle TV c'est-à-dire que za na prophète ngefa aza na mopanzi na nga ya gauche nde akobetela biso masolo ya ba prophète pe ba pasteur oyo bazo kende lelo ko postuler oyo bazo kota lelo na kati ya ba élection oyo bazo kota lelo na politique to yebite ba pasteur ou bien ba prophète wana baza banani balingi ninde prophète ngefa akobetela biso masolo merci to landai. Bonjour prophète. Bonjour maman ba kombo na pende pesinga mwete na nzoto yoka Mosuni Antaba eleki moi c'est eleki Mosuni Antaba lengi oui moi c'est pas eleki ka Mosuni Antaba lengi pour moi c'est on damba sala ye tanga zana mobali no elingi moi mwete benga lembo et so biso nini mokuwa o mona mokuwa nzini ndinza mokuwa te mais mabako nende mikuwa na ete donc eso le badini likambo ebombami ebima poisa liboso na Congo et pemisa ko nzambe donc vous allez vrai congolaise vous allez vrai patriote toloba oya solo tobanga moto te parce que Congo ezali yangai na yo. Merci à prophète ito tukoyoka yondengo utukoloba prophète sujet na biso to mutuna na biso lelo to lingi to yeba comment c'est possible bino ba prophète ba pasteur bote ya kabiso liloba na nzambe po biso to bongwana mais bino lelo bokoti lisusu na makamba politique bokomi ko luka na ebite ceux qui bozo luka mbongo ou be bozo luka nini yango lelo vraiment sujet na biso eza to lobela na likambo wana pona ni bino ba pasteur lelo bokoti na kata politique non ba koti na politique ils cherchent l'argent église na mbongo lisusu te. Parce que Nzambe pesi na bato na moto mosala na ye. Il faut pêcher azala pour to liambisi. Il faut agriculteur bazala pour to lia kwanga. Il faut médecin bazala pour opérer biso. Il faut journaliste bazala pour pesa sango malamu. Ba pesa sango. Ba pasteur pour battre ba ko bato vie internet. Quand nous voyons aujourd'hui ba boy misala nyonso et bato ba théâtre, et ba professeur, et ba pêcheur, ba zongi na parlement, c'est l'envie. Ils cherchent l'argent, mais bazoluka ba changer Congo te. Ceux qui changer Congo, ba député ba kende kala pour voter ba loi, mais ba changer Congo. Omoni Nzambe akotuna bango. Esaïe le cours ba Matthieu 24 ba faux pasteur ba faux prophète. Ézéchiel chapitre 13 verset 14 à 14 et lobi yango. Et Jérémie verset 14 à 13 à 20 et lobi yango bazali ebele. Pourquoi pas rester dans na se faire Idjamina. Idjamina a se retiré candidature na bi non je reste na mosala ya Nzambi. Akene na 2006. Résultat ezaki nini? Lelo a passé un point tout le monde ba prophète. Bazo de 14 000, 15 000 dollars et bazo kende kuna intérêt à peuple za wapi. Loi nini ba voter rapport na peuple. Intérêt à peuple za te et très bien honorable bazo 15 000 na 50 000 ba motion pour ba vimba kana bana na bango na famille na bango ba sundo l'église ya Nzambe wapi. Nzambe akotuna bango na mokolo na suka. Mais papa olobi ke Nzambe akotuna bango na mokolo ya suka.
donc tant bango bazo kende ndeti exemple na ko pesa pasteur qui jamina to ta ko mona à 2006 à 2011 apostila qui mais en tant que non pasteur tant ba ke na ba réunion na bango ba député ben na niveau likolo ba mekai ko pesa idée que non ba qui c'est là ba fonctionnaire mbongo en tant que non pasteur un pasteur qui jamina aza parmi batu oyo batombola musapi ya ko boya ko tia non baba qui c'est là bango mbongo te ce que tant aza pasteur omonité que non nanzimité que non banzimi penda ya malamu bako bando kende kuna po ba moi déjà pasteur azo me madame mutema mabe na kata politique ezaka ye moko te hein ba izebema pia bazala ki kuna ki diamina ça montre quoi la Bible est trop claire na 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 4 soki na kolongola ta nzoto na ngai nzoto pona boma pona Yesu soki na kobata motani oyo elongwa eya soki na zangi bolingo ezali rien. Comment pasteur vous êtes là Kabila a dit totia bata $250 prime oya mbudi bango bazaki bato liboso koloba non po batia bango mboko bakoma na 12000 era baki na $6000 tango baboy bakomi na 12000 est-ce que ezali digne bato ndenge batia liloba na Nzambe? Non. Et Romains 16 17 les tels bateaux bakendeke pour la mabumuna bango c'est pour les intérêts mais intérêt à peuple en Zambie tout le monde est mon clé et la Bible me dit aussi maman Malachi chapitre 3 verset 18 vous verrez la différence ceux qui servent Dieu ceux qui ne servent pas moi dans servir Nzambe na bosolo comment peuple a un salaire à $50 $40 toi dois $250 toi paie ça bango parce que salaire bobo pour nini ça montre quoi bon Nzambe za kuna te bakana osala ba ventile na bango pour ba s'enrichir ba passeport rouge diplomatique pour ba contrôler bango te mais Luc 12 verset 3 na bimisi bango pour le bon na miso ba Misi bango polele na miso batubino ba pasteur papa na biso prophète John Ngefa motuna na biso mususu ezali lelo tomoni to sepelaka non premièrement prophète Ngefa ndenga lo ba vérité yango nde ememaka mboka na nzela donc kuta yango nde etenge misaka mboka siko lelo tomoni ba imboka bazana posa ba voter to remarquer que non tongo moko tolali tolamuki dépôt ya seni eziki dépôt ya seni etumami bamituka mabiloko nyonso tout pe azando etumami bino babi yango te oui etumama avec le même jour wana même le jour siko pona yo musali ya Nzambe en plus pe pona yo muto alobaka vérité okoko betela biso lisolo nini na eloko esalemi wana non eloko esalemi hein Jean 8:44 lobi le père de mensonge c'est Satan seni ezali bureau moko ezali bien gardé et surveillé. Parce que pour le moment, notre mboko c'est ni de Katamakamu. Na seni garde présidentielle, na seni DSP, na seni police, na seni DGM, seni ANER. Comment dépôt oyo babomi ba matériel et aussi kana ndenge nini? Un civique ni okota wana haute sécurité o ezali. Ça montre quoi? Ce sont les gens qui ne veulent pas organiser élection, basai bakuna bango pour ba reporter élection. Bakwa kizo opposition te opposition na basoda te opposition na civique te opposition na quoi ba pe na ba moyen te pourquoi quand na R1 une semaine avant élection nini wana ezika 88 000 machines à voter o eziki na beni pe na kizuzu eziki est-ce que élection yango et kozato ko salate ezola c'est biso peuple za bana mikete hein ba trompaka peuple ba trompaka conscience ya batuté Dieu est là au Congo il sait ce qu'il va faire au Congo na sukiwa. Merci prophète mais to éviter ce qui élection que vous allez ou bien que vous allez te kolakisa ba peuple congolais déjà et lembo o kolakisa dépôt ya soigné eziki motuna na biso mususu eza prophète lelo sikoyo bino kaka ba sali ya Nzambe kaka bino boke mupanza match kaka bino boke mupanzi ya politique siko tozomona kaka bino lisu basala Nzambe bozo kotaka mozindo ya baser na bino oh merci vraiment na frère na biso pichu mwanzande ngoyemba penda deuxième regard oteya nde basali ya Nzambe kaka bino ba prophète lelo na basali ya Nzambe tozomona oke na basa banzimi oke lisusu na basi ya bandeko na bino na kata quartier lité ya nini wana obieza na verset biblique ni boyeli biso oyebi verset eza impudicité hein ezali envie na tango ya kala vrai momi lokola yo okolinga pasteur te ezoka lelo vrai chéri olinga soda te oyebi te soda na la te soda au pèse le côté et puis na vie humaine hein il n'y a rien pour rien vie est un profit Nzambe
profit ya nzambe pa na biso nini bato nini gloire na monana mais pas la biso profit ya nzambe to bonda pa abatela biso asunga biso to na vie internet omoni ke mokili na business depuis nzambe ba pasteur ozo mona lelo bazolinga basi ya bato bosaka we bazali na puberté ya mikolo basi bamana kolinga bango te tango bazwi mwa mbongo ale puberté na bimi nde bakomosa biloko wana mais bazana loin ya nzambe soto moni Galates 5 verset 19 les œuvres de la chair sont manifestées impudicité escroquerie idolâtrie envie ozomona nde yango ne bomi mosala wana ozomona tango nzambe abengaki Saul eloko ebosa komona Anania balobi ete miso ne kufaki pe bekaye kweyaki ni makambo oyo Saul azalaki nango ya mabetu ekweyaki azwi miso ya sika oyo atali pala na mosala nzambe esusu ba pasteur nde babomi mboka na ba niveau nyonso ezala politique ezala na kata l'église ezala bisika nyonso pourquoi bazana ba puberté ya mikolo ezosala bango basala ba mouvement te tango bazwi lar ne pourcentage ezwi bango prophète osekisinga lisu puberté ya mikolo ko na sekiso de bana puberté ya mikolo ya solo abi puberté ya mikolo nde yango nde makambo ya prophète omeki lisu kozonga na bisika oto utaki ne bandeli nanu siko kotala ndenge machine à voter eziki bongo tozomona na ndeko na biso Martin Fayulu a rappelé ki peuple congolais lobi que non 2011 to voter ki ndenge nini to voter ki na ba papier sikoyo lelo to moni lisusu que non te fo batinda lisusu ba machine à voter mususu place wana o moni te que non ezopesa peuple congolais compliqué non maman na ko expliquer boye eza Tshisekedi eza Fayulu batie pouvoir en place na kati ya ghetto ça montre quoi Fayulu alobi to ken élection de sans machine à voter te Tshisekedi alobi avec machine à voter sans machine à voter ken élection pouvoir andimaki nini ba boycotter ba élection po ba poussa yango bazwa na dernier mi-temps Fayulu abi non to ken machine à voter mais avec papier on to bi Fayulu vimba na yo Fayulu azawana kwa nini farine biso peuple nde levir to vimbisi Fayulu aye monene alors ça montre quoi tant que moni biloko comme divergence lisusu otokasaki nde boy ekomi bakisation Fayulu nde ba indigène na ye ba civique na batumbi kuna baluka moya ko boyi bakata Fayulu non toke na élection to ebi na élection wana ata toke na papier na 2011 nani a gagnaki na 2006 nani a gagnaki nzambe a témoin likola zotala na 2018 tu as eu peine à gagner parce qu'avec une machine à voter, avec une machine à tricher, avec une langue à la carte, tu as eu monté à Gobimango Polele. Tu as eu yango. Mais Chadar a Gobima Polele, Chadar avec qui bénédiction à Satan, né à Gobima. Et puis tu comprends, si on dit Chadar, nani, Fayulu à Golandaye, tu sais que tu pas Golandaye. Et puis l'élection a contesté, c'est là où est Bandelia Moboul. Parce que tu as voté le 23. Les 25 publications. Noël, na bonne année, tu et là, on y est collègue. Point d'interrogation, c'est lui-même qui connaît. Le problème à Congo, c'est le problème à Nzambe. Nanga ina yo, na ba pepa libanda, to bon de la Nzambe. Pas le ngona makanisation mabe, o ezana kati ya Congo. Ezala po makila etange belé, to ba Nzambe ko ça. Mais prophète attaque no bana Congo, lelo pona nini bino, bozo dona lo ba biso binote. Biso tozo soutenir kaka Fayulu. Pendant que Fayulu azamona mboka Ramazan Shadar azamona mboka nani ndeko na biso lisusu nani Kamere mona mboka o lisusu Félix Tshisekedi bazaba na mboka siko pona nini tozo soutenir kaka Martin Fayulu. Et pourtant Martin Fayulu akoli pe mingi na kati ya Congo te. Mais tu as Martin Fayulu pour l'année. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Tant que tu as encore à Genève, tu as une base. Tu as une base. Tu as dit Tshisekedi. Tu as un moutou. Tu as un trop sûr. Tu as un candidat qui a joué Tshisekedi. Pour Tshisekedi, il est populaire. Mais tant que tu as un combo, il y a peuple opposition. Tu as dit verdict. Pourquoi le peuple congolais, vous ne voulez pas respecter les textes? D'accord. Quel pouvoir de la Bible sera d'accord? Bien la Bible sera portée. Au bout de les années. Telle la population qui sera tamonango. Population faille les autres tamonango. Ceux qui bango basangani. Mais c'est dans azate. Azate. Ba diviser bango caméra encore du serpent venant serpent a diviser bango. Et hommes ça nini. Tshisekedi faible. Faille la tikali. Azovimba. Mais l'élection. C'est nana collègue Chadari avec machine na bango. Et puis jamais en Afrique, un président élu
alors tu as pouvoir abimisi de faire un ratakate ratakate alors c'est impossible parce que même les gens Kabila est président une semaine avant ça état d'urgence siko après pour quand l'élection a poussé il est président parce que l'article 70 c'est garanti il est chef de l'état hein même après 2 jours élection ça marque pour Bomayango hein mais ça Melanzambe makambo ça le matin pour mabe ezali boso na biso ba congolais. Merci à tous les prophètes. Mais autre lobelo comme c'est très important lobby que non Shader Akobima boye biango. Oui, ce n'est pas normal puisque tomoni Shader auti goma awa batu bayambiye pe lokola nzambe. Mais Martin Fayulu ameko kende kaka Lubumbashi awa yo moko moni to zamba image Martin Fayulu ba beti na niveau moko oza ke ba boaki ba gaz ba crimogène. Comment c'est possible Martin Fayulu koleka na ba étape déjà ya bongo azolekela. Bon pour le pouvoir na bangote qui dit Shader c'est Kabila yo moni maman livre va pesa bénédiction abonde la pona yé yo moni yangote hein ozomoni yangote ya kadina bangote tant maman livre tele mamba mungu wangu basema baba esidi sema mobuta tika biso tatabo mama bo ekolo bo mokondimo lelo ko mungu wangu sema baba soit motro ozolo bakata ngo et puis bango tous les gouverneurs province FCC tous les bourgmestres FCC tous les généraux FCC service sur l'état FCC banque ya bango nini le kabango na likamoni nanga ya bango le kabango nani nous savons oyebi somme 33 verset 7 Dieu renverse la destinée de toute une nation. Dieu est capable de le faire, ce qu'il a fait à Gabon. Tout ça qui n'a Brazzaville, mon coconde Moutazouaki, ça soit Zouaki, ça soit Kani Mokokati en prison. Tout ça qui n'a Rwanda, opposant à Moutazouaki, Gagama a bimi na pouvoir, à Kangi a tient en prison. Tout ça qui n'a Burundi, Kourouti Tazouaki, à Kangi opposant à Yé Abimi, ce sont les mêmes histoires. Ils ont salé makati nango mais biso to lobi boy nzamba ko sa quelque chose na Congo mais na bango okozongela nga oui prophète Dieu m'a montré bain de sang trouble contestation et salami il y aura beaucoup de gens vont mourir à cause na Congo et mboka nyos o ba le changement martyrs za kaka mais tout bon de là ikamwana et salemate parce que schéma nango eza polé parce que bilembe monani ko tumba baseni marché à Kinshasa batumbi Goma kuna batumbi pesenia comme ya dépôt kuna et ça montre quoi point d'interrogation. Babi ankolo eza ankolo ya nzambe ya sata prophète sikoto ngozo beta masolo ya bongo ya Congo na biso est-ce que batu moko boye balandela ka ote que non je suis menacé à tout moment na ngeko bi maxil kala mingi te na suis menacé dans batu de peste ba menacer nga na ibelo na sai de peste je suis église au milieu du village. Moi, je ne suis pas Rossi Mukendi. Moi, je suis un homme de Dieu. Je suis un prophète de l'Éternel. On ne touche pas le son de l'homme de Dieu. La Bible me dit, Somme 115, verset 15, ne touchez pas Meoué, ne faites pas mal à Meoué. Hein? Ce que je dis de la part du Seigneur. Quand un malheureux crie, l'Internet écoute, il le quitte. Le Congo est dans la misère. Le Congo est noir. Hein? Si nous ne parlons pas les problèmes de Congo, qui va nous parler de notre part? Il n'y en a pas. Pourquoi je suis menacé? Hein? Ouais, Nekumon Sayonani, Nekusama, Nekufunga, Nekukangayo, Nekubwanga na prison Bandaka, Nekubwanga na alors, telle menace, la démocratie, non, liberté d'expression. J'ai dit ce que j'ai dit pour sauver le Congo. Ceux qui pouvaient ça, madame, tant Kimbuta, à ça qui madame, meeting opposition, na meeting à pouvoir, à Sangisi, il n'y a pas de mort. Mais si ça ne va pas, on va parler. Hein? Mais l'intimidation, il n'y a pas d'intimidation maintenant. Bah, d'être nous, on va faire non. Hein? Naza moto na Nzambe. Ceux qui basali malamu, nous félicitons. Ah, Kabila Lobaki, Tokozwa mbongo ya libandate, ya mboka na Congo, asali yango. Bravo! Ça montre que le Congo est indépendant. C'est comme ça. Mais si on sait bien que madame Tokoloba, ma bête Tokoloba, pourquoi des menaces? Naza menacé à tout moment, maman. Et ma vie est toujours en risque. Merci beaucoup, Nabaimboka Obazolanda, prophète John Ngefa. Prophète du peuple. Prophète du peuple, prophète John Ngefa, la mort de Jésus. Na kufa na Yesu, na zika na Yesu, pe na samwa na Yesu.
Merci, amen, prophète. Lelo, prophète alobi que non, aza vraiment menacé na batu bazolanda na ba vérité na ye bazo menacer kaye po aza premièrement za na famille, aza na bana, aza na mwasi na bana. Siko batu moko bazo bana ebele boko menacer nga soko bominga la oni bokozo. Soko bominga olali na mwasi no na mbeto. Okomona nga na koti na kati. Na zilo ko nga na bakisi yo mobali. Okobima mutakala. Okay na wese ko sumba ozo sumba ozo nena omoninga pena na bimi na wese na simbi pena na kuta mapumbu na bendi pupu oko bima libanda nazo bomeka ngaro site bomeka ngaro simu kendite nga kutino felando te continue à telema ki régime en place mais nga atemi régime en place te nazo loba pona Congo Dieu m'a mandaté Dieu m'a dit Ézéchiel 33 verset 7 je suis comme sentinelle na fini ka mutu te pas faire la vérité pas de menace de mort soko meko ozoli asani omona penanga na tonne na sani na biloko boy ngol mela mai omona pena boy na che monoko nga liboza na zo melango okozwa liboma okokimo okokpolo lolo meka. Merci prophète, peut-être nous bazo menacer bongo bazana pour ça ba vérité zolo bango libanda okota pe na kata politique po ba vérité nous wana na kata politique ko sala bien. Maman limisanga tout le monde comme député non. Si on a commis député, bah vous votez nga. Bah tu vas encore oublier député. Le comment le bara ceux qui ont tout payé voter bien. Ceux qui ont voté voter pas et puis bah voter bah voter bah nommer bah nommer. Si on a commis député, motion na ngai pour na peuple. Ceux qui président parlement, alors bi non ngata bati non. Asimina bilamba na simina bilamba ningisi na ningisi ba bominga. Alors na okota te. Pour na Congo. Merci prophète lobi o kota te prophète mais quand on kobete la biso li solo lokolo za na foyer maman bana bande kopeli banda baza siko décembre o epa na yo malgré ba mobulu o epa na décembre o ekolekela ndenge nini na ndaku na yo na kata foyer na yo décembre tient boko na nzambe tona na mbongo te musana sala ga yango yo ya pasi ya mawa en plus ça on n'a pas l'argent nzambe ko lesa ngai nzamba oleso nzamba bando kitsamani na tango kale bongo lelo akosimba mutu akosimba bato nakozwa mbongo l'argent sale l'argent du sang la sang malsaine nakosimba yango te akosi na makambo alors je crois est-ce que nous lango togolia est-ce que bona nango togolia na tension tozai nango to mari tango marché azoko kweya ta comme ngongo baibu babimaki bato ma baneko boma bato. C'est le Dieu, le maître du Congo. Merci, c'est le Dieu, le maître du Congo. Prophète, Liloba Souka, na numéro no téléphone. Liloba Souka, Nzambe, apambola bino, bino, so bato mabe, bato pelengendu, bato poloso, yai solo, frondondo geste di membo. Boko 4 seba na posango boko sinda, boko kwa lolo. Numéro de téléphone 00243 49 610 610 49 40 kozwanga imo viber imo kozwanga pe même sous 0243 99 99 42 937 nzambe apambola na mbote na kopesa moto mbote te na peti shadadi mbote yango na peti shadadi. Merci beaucoup na bande ko balandi wanta uti koyoka prophète na bino obolingaka mingi oyo alobaka makambo ya vérité prophète du peuple babi soki mutaza na peuple azande muta malonga. Merci kombo na ebongo prophète John Ngefa babi prophète du peuple yende makambo. Merci na bande ko nyonso obo sepelaka na chance nzasi mo sale kinta banagu la fia mama fia catalogue mo kwanzi nziba mona ngote babi botaka décembre oyo.
merci na bande konyo surtout au CPA na chance nda simo sale kinta banagula fia mama fia catalogue mo kwanzi nziba mona ngote en tout cas merci na ye moko boss balobi boss John Simaonde makambu boss John yonde makambu babi image kitoko lisusu na Eric Mobala mbinga mostre yonde makambu merci beaucoup en tout cas na bino nyo surtout au bolandaka émission na bino ya kitoko émission na bino malamu émission na bino ya ba sujet ya kitoko donc merci na bande konyo surtout lelo tozo mi bongo awa na kasavubu tozo lobela ndenge ni bonne année ezokendele bonne année ezokendele ndenge ni décembre o ba fêter ngo ndenge ni neto moni mama na biso sote kamiel mupanzi ndako lobela bonjour maman. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo nanga maman to. Maman to mutuna na biso eza tomoni ba fête yango yo pa na yo ou bien na kata ndako no décembre ezolekela ndenge ni. En tout cas to wana méchant makasi po Congo eza na crique do ba para to souffrir do poto zuambo do zo pesa biso passe to to fêter ndeni na bana. Yango to senga vraiment to senga na mutu oya bien oya ko yapo bon la biso makambu poto za la bien na bana mbalasi en tout cas na minito peuple to souffrir makasi mbongo ezali to teka na souffrance. Merci maman liloba nini siko kokolo bana bandeko o bazolanda yo ndenge décembre zoleko okoki kolobela bango ndenge. Bon pour ngana ko encourager ba to mais to ko bakana na difto mais to senga vraiment nzambe asunga pesa biso oya solo po akolongola biso na passe otoza nango na Congo. Merci beaucoup wana tomoni mama na biso ndenga zoloba to koko pousa pe mupanza ya mwana ya bonjour. Bonjour. Kombo nani? Moïse. Moïse siko bonne année na ndako na bino zoleka ndenge ni. Ele kamabe. Ele kamabe po ani basomelo bilamba sikate. Basombite. Siko basombite zo ebisa mama ndenge o ebisa mama nini kasi. Ngana ebiselo mboka ndeza mabe. Mboka eza mabe ndenge nini? Pona Shadari. Ya solo pona nani? Shadari. OK, merci liloba nini kasoko loba pona Shadari. Na lobia longwa. OK, merci beaucoup wana to ki mwana biso ndenga uti koloba tozo pousa un peu tomoni bande ko mbali baza pembeni ya pousa na bonjour. Bonjour. Kombo nani? Kevin. Kevin mutuna na biso eza ndenge ni décembre zoleke pa na bino. Décembre zolekela ndenge ni zoleka mabe ou bien malamu. Décembre eleka mabe. Eleka mabe po ani? Po to mona bavuya na Lubumbashi to comprendre. Bavuya na Lubumbashi bavuya ndenge ni. Martin Fayo luto ebite so babete ba gaz po ani. Esena ba le 23 nezandeni auto bango. Yango boso banga ko fêter pendant les 23. Vote ozalo bezala te. Merci nini kasoko konza mboka. Na biba konza mboka basara musala o ba congolais balingi o bana posa. Babongisa bacha bakura ba maya ezala po ba souffrir te. Merci beaucoup ya na biso wana toyoki yo oyo babi eza vérité universelle TV vérité na vérité rien ne cache vérité universelle et lokako bata meza te tozoko bana bande ko na biso papa toza pena yo. Bonjour papa. Bonjour madame. Kombo nani? Kombo nanga monsieur Deo Gracias. Monsieur Deo mutuna na biso eza tongi to yeba décembre ezolekela bino ndenge ni na kata ville ya Kinshasa. Bon, on a 4 villes à Kinshasa, mois au décembre, bon, on est en train de constater juste des tendances de personnes. Batumsou vit la situation politique. Baza vraiment avec une peur là, croyant que c'est mois de décembre et les Kamabé. Mais de toutes les façons, c'est que nous sommes en train déjà de constater. En tout cas, c'est pas un décembre comme les décembres passés. Vraiment quelque chose d'important, ils ont que Bakonziba est la responsable pour que ces mois de décembre et surtout notre grand événement du 23, ces grands rendez-vous, ils sont vraiment effectifs pour que ces élections crédibles et transparentes et ça là que alternance politique et ça m'a vraiment troublé, qu'ils soient responsables et organisateurs des élections et aussi les organisateurs de la vraie paix, enfin que les populations quinoises surtout se retrouver vraiment dérangées. Merci à wana toki ndeko na biso Deo Gracias ndenga utoloba tozoko bakaka lisusu babi oyo eza vérité universelle TV rien ne cache babi na kati ya chambre haute eloko kobatama eza te tozoko ba na bandeko na biso baza awa bakoki kotalisa biso. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Joël. Papa Joël mutuna na biso eza epa na yo ou bien epa na bino décembre zo le kandenge ni bonne année oko fêter ngo koma. Yemo ozomona toki na ninga mabeti. Todo mona les gens Pierre qui ali donc todo qui ne vraiment mabe ya makasi to mona fête yango za kitoko te par rapport ninga zalaka to zalaka to mona déjà que to qui fête ali
Bambouteillage, tout le monde a pas camion, tout na zandu donc mais majorité vraiment tout le monde n'a rien faire. Ce que tant besoin mon n'a rien nini suko boko ko loba na ba konzambo ko boko ko lobela bango nini pour fêter bien. Ah maman. Ba foutane ba tout pour fêter. Ba fouti biso mbongo dans la circulation, on a c'est bon. Marmona bango on est tali bango. Mais biso to ngate to fêter bien. Merci beaucoup bandeko balandi babi émission chambre haute ndé makambu donc vérité na vérité et loko ko batama exacte vraiment en plus lisusu na kata chaîne na biso kitoko babi vérité universelle TV en ndé makambu tozoko ba pembe na papa biso ton sepeli nena nous mwindo ngolo. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Papa Rombo. Papa Rombo, oh, yoza Rombo ou bien dingeni? Rombo. Papa Rombo. Ah oui. Merci Papa Rombo. Mutuna na biso eza décembre o nakata ndaku na yo ou bien na ndaku na bino bien nakata libota ba fête zo lekela bino ndengeni. Bon, yo moko tout n'y peut bien, ça veut dire que Namboka na biso to lingi Congo fort mais pas c'est l'équipe fort. Souffrance on a partout, bambon aux autres circulate, mais tu évites ce bon en siko ya bango ba bombi kana makambo na bango oya ko wela ka pouvoir ya ndenge mususu. Mais biso comme tête to souffrir. Ce que tu as souffrir ya mutu ya ni koko ko ebisa bandeko o bazolanda bino. Bon, na ça bandeko bala biso kaka to tiki nzambe kaka samusana pamba te so sengi to loba ou beto samake tout ce qui nzambe nano andimite to ya bongo ba konzi mitema malamu ya nzambe kotela bango po bafungwama. Merci babi bakonzamboka bofungwama nde mitema malamu ekotela bino bakonzamboka po bofungwama babi vérité universelle nde TV eloko obatama ezate na kata vérité universelle nyonso nde makamu na moni vieux nanga do rapé mpanzi. Bonjour yaya. Bonjour maman. Boni ba santé. Ah santé kitoko poser. Kaka lelo bo beta match. Ah tozana plaisir na ndora obeta match. Tokozwa 3 points, on a victoire, on a 2 yango. Tobeta équipe on a 5-0. Merci bozo beta équipe on a 5-0. Awa toza na chaîne na biso ya télévision kombo na ngweza vérité universelle TV awa to bomba ke lokote za vérité na vérité. Po biso nyoso to abana mboka. Mutuna na biso eza tongi to yebe pa na yo ou bien pa na bino. Bonne année oyo décembre zo le kandengeni o fêter comment? Ah maman. Motuno ezero ko akake pasoni na kata mutema na ngai. Mais na kosenga ba image oyo eleka ba mona pe problème na biso ezali nini ba yeba ki date ya kotia élection te tango population za na posa mois ezali les 12 mois ou bien na 12 mois ibandele ya mbula te na sanza ya suka eza mois para yeba ko vanda ko sanctifier na bana na yeba sepela mais o ezali mois moko ezoyela biso na ba problème sérieux. Il y a des problèmes sérieux au sol que Mbango, ils ont mon terre, condition bana bako fêter. Ils ont bana terre, makamboya élection. Ils ont fait ça biso passe. Na minute oyo ndeto telemi awa. Ils a passe pour toi ba que position ya bana ba kende ba fêter. Ils a finalement passe vraiment na minute. Merci papa za moi passe nini kasoko ki kolobela na bakonzamboka o bazolanda yo. Attaque no congolais lisusu. Ah! Bakonzamboka, botia biso kimia. Bopesa biso maponami to na posa maponami. So maponele ki kitoko biso pe na bana biso to fêter très bien. Mais so maponele ki mabe le 25 to kozala ndenge nini. Ese bana biso ba olata ndenge nini. Eza passe. Mais bopesa biso ba élection ya normal. Que toke na kimia opposition majorité. Boyokana, bo mema biso population na kimia. To fêter na kimia na bana biso. Et loko tozala ngona posa nde yango wana. Pour que tout le monde qui met les bana biso peut fêter bien. Mais ceux qui opposition majorité bo pesi biso qui miate bana biso va fêter ndeni. Bozimba on a bino bokangi mbango wana. Ezo mona te makamba propagande. Bo so biso pe misala neto lukama mbango po bana na biso ba se retrouver. Bana pe ba se retrouver te comme propagande kaka. Bo pesa biso position na majorité c'est ni pesa biso élection normale. Poto kene pongai na sepela bana biso pe sepela to fêter na kimia. Merci beaucoup papa la biso lobi to fêter na kimia. Merci papa boko fêter na kimia. Tozoko ba to moni su bande kona biso mobali bazali susu mpanzi batali sa biso décembre oyo papa pardon to sapena yo to sunga non papa décembre oyo ezo le kandenge nini epa na yo mbote papa. Mbote. Kombo no nani? Kombo nanga Nzoto Augustin. Papa Nzoto Augustin to moni ozoteka pe biloko bien. Ba sengle wango. Merci papa Tonitoye ba bonne année oyo décembre pa na yo ezoleka mabe ou bien malamu. Pona nga na moni ezoleka malamu.
loba bango moko kuna babebisa me na biso kimia ezala yango wana nazo souhaiter na ndenge balobaki le 30 décembre oyo tozokende ko voter nzambe yo surtout topesa kaka na maboko ya nzambe yoso nazaki nango yango wana na yebisi yo mama. Merci papa nyoso to azaki nango yango wana tozokoba tomoni bandeko na biso bakwado pe baza tokozwa bango tokobi na papa na biso. Bonjour papa. Ah bonjour maman. Kombo nani? Kombo nanga Francis. Papa Francis motuna na biso eza to ngito ba décembre oyo ubia ba fête pa na yo zo leka ndenge nini ozo fêter na bana bien. Bon ba fête vraiment normalement na minute fête eza malamu te. O eza malamu te po ani. Po l'intention mboka. Ndenge tuzo kende bozu ezate donc tuzo ebate tuzo kende wapi na makambo vote tuzo nango vraiment tuzo mona fête yo za la malamu te. Merci siko kokoko lobani na bato baza likolo na biso kokoko lobani mpona bango po ba bongisela biso to fêter malamu na bana. Eloko na lingina loba boy. Ba konzio baza liboso na biso. Pona makambo na élection ba mabiso malamu. Ba mabiso na élection ndenge lobamaki élection fo ezala librement, crédible et apaisé. Fouto kene na ndenge ezali. Ezati ke no ba mabiso na ba façon to mona côté de gauche côté de droite. Tozo linga bongo te. To linga élection ezala transparent na ndenge sengeli. Donc mutunyo surtout a passer élection na ndenge bien po to za na kimia na ba fête to za na ngo to kende to fête ngo pe na kimia. To lingi désordre na mboka te. Merci beaucoup papa wana to yoki yo tozo ko ba pa ndeko na biso kwa do tomoni azo sala musala na ye bazami balé awa. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Bindanda. Papa Lindanda tomoni yo komi salité boy po ani. To sa musala kwa do mama. Musala kwa do zo sala na décembre zo futo pe bien. Futa na bien. Na décembre ezo futo bien. Go futa nga bien na décembre na olia bonne année. Merci beaucoup papa ta la caméra. Siko bana na ndaku ba fêter décembre lolenge nini. Bana ba fêter bien pour na zo sala. Ok, merci beaucoup zo sala liloba nini ya malamu okoko lobela na bandeko mususu o bazolanda yo. Bandeko mususu bazolanda nga eza basala pe musala biso to sala. Po ko yibeza mabe ko sala musala kwa zo boza malamu. Merci beaucoup Anto qui papa na biso ndenga azoloba na ke mupanzi na nga gauche. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo na swana. Papa na biso to moni yo a komisalité boye to moni zo sala musala ya kwa do est-ce que musala ngona décembre penza ozo s'en sortir nango. En tout cas pour na musala bien sûr ndena bimi bana baby ke papa bimi ake musala. Mais quand on a eu na communauté na ngapona zwambongo. Antoine a se retrouver nelo comme côté. C'est parce que na goko ya tongo kozonga na ngana kozonga na ndako ba 19h 20h. Ozo kenela 2000 ou 1500. Bana po balia nini po basa nini. To mona bambongo ngo ezo leka leka. Po lia mbongo fo kota makambo élection. Ceux qui kota makambo élection te moyo zombongo ezate. Tozo souffrir makasi mbongo ezo mona na tête yebite mbongo ngo ezo pona bato bazo sala élection ou bien eza pona biso nyonso tu na mboka. Merci siko mbongo ezo mona na te ozo fêter oko fêter ce ko ndenge ni tandis que mbongo ezo mona na te. Na ko fêter ki miante c'est parce que naza na bozute makoki ezate musala nazo ya nazo zo eloko moko te. Tala net lelo ndenge na fandi boy na yaki depuis tongo ti euro na sali deux pneus ya moto na moko ya mutuka pona zo combien. Kolia na ngai kolia ya bana po balata ou bien balia ou bien basala ndenge nini. Siko mulilo banino ko loba pa bakonza mboka po ba aider bino ba aider biso nyonso tu. Bon pona bakonza mboka baza batu moko bangonde baza ba musungi na biso. Bayeba ndenge nini bakosa po biso to fete malamu. Bayeba eza pona bango kaka te tangu baponi yo mokonzi. Baponi pona mutu nyonso baponi te pona famille na yo moko. Zala pona mutu nyonso tu po babetelo maboko. Ok, merci beaucoup. Toki papa na biso ndenga lobi ke non zala pona mutu nyonso tu po babetelo maboko ko zala ka pona famille na ote ko zala pona yo moko te ko zala ka pona o bandeko note ki tribalisme ya ngoneto boyi. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Patrick. Ah papa Patrick awa émission na biso kombo nango chambre haute. Donc moni jour anja kita na baye ko linakata chambre ya ko bata mezala kité. En plus susu chaîne na biso kombo nango vérité universelle. Vérité universelle nyonso tout ezala kaka ba vérité ya ko bata mezate. Mutuna na biso eza décembre o pa na yo zo fêter ngo koma. Na shayer nde na zabu bana bimaki banda tongo. Na teki ka ilamba moko siko na ebite na kofuta ndako batu na kofete ndenge nini nazana mwasi nde na zabo na vandi na masina siko transport na ngai nde na zabo nazaka na 6000 francs na kozonga ndenge nini na ebite siko ato ana kata commune nini awa tozana commune de en tout cas
Ok, merci beaucoup. Lilobani no koro lobana bandeko bazolanda lokwa ba souffrir na décembre. Souci na ngai ezake mboka ezala na kimia parce que biso ba shaer toteka mwana biso toteka mingi yango yo. Mais toteka bien te toyebi te to fêter bien na bana ndenge nini to fêter bien ndeni na ba famille toyebi te to suka ndenge nini mais souci toza na onde mboka ezala kimia batika biso tozala kimia po bato ba uta ba intérieur ba yape ba ya kosomba biloko o biso ba shaer toteka ponde na boy na ndena boy banda na bimaki banda tongo na teki ka elamba moko siko na yebite na ko vivre bien na kozonga ndako ndenge nini. Okay, merci beaucoup bandeko nyonso bozolanda biso surtout bakonza mboka bosunga kaka mabota na binote bosunga kaka bandeko na binote bana na binote basi na binote bozaka na tribalisme te bosunga peuple congolais botala ndeti boto mona bandeko na biso nde bazonyoka mande ba kauki na moyi bandeko na biso musuba uti masina azotambola pona koluka ma azuite e bongo lobby banani yango bako voter bino e bongo lobby peuple nini bino bokozana na bango yango biso na kata et la vérité universelle TV tozaka na vérité soko boy etalio soko boy osali mokili na yo yango to sengi na bino vraiment bande ko bosunga peuple congolais ba konzi bosunga peuple congolais peuple congolais plutôt azana posa lisungi na bino peuple congolais azana posa bosimba na maboko mibale merci na yemoko boss de boss babi John Simao mokusa talo umela papa nanga merci na Eric Monstre oyo bomona bilinga kitoko na sima caméra ezala kinde Eric Monstre merci na yemoko babi coordinateur papa na biso Salomon Mboma merci na bande konyo surtout bosepela nanga Pona ba chinois basisala bango ko imiter ba mitala bango batumbu ba imitala bango pe ba shosi Pona bote Johnny Simao bazokoka te ko imiter nzambe nanga ya wasala aza vraiment chile mobali ya boye vraiment azalande wapio nzamba linga josala ye iranium aweli sabima moto anga mawa asobo mamokila nsambe sotorisation Johnny Simao yetilangi Leandre Mobidi abiete wamu oninga masamba chinois basisala bango ko imiter ba mitala bango batumbu ba imitala bango pe ba shosi Pona bote Johnny Simao bazokoka te ko imiter nzambe nanga ya wasala aza vraiment chile mobali ya boye vraiment azalande wapio nzamba linga josala ye iranium aweli sabima moto anga mawa asobo mamokila nsambe sotorisation Johnny Simao yetilangi Leandre Mobidi abiete wamu oninga masamba